N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Se présenter à un petit frère, il y a Papa Makiani, général. Il est pour une affaire avant de dire ça, ici à nous. Azali, il y a un bâti. La paix, merci. La nuance, ça a été proposé.
biso bolingo oyo vraiment komba ozali kosala vraiment tosepeli mingi kata famille bolingo oyo nzambe azala na bino abakisa yango ezala na suka te etango na bisika nyonso nandimi ete na kati ya libonga oyo ezali oyo ozali kosala kati na ngai na mpasi oyo nazala nango makambo oyo okutana na mpasi na ngai kasi makambo nyonso elongi nasepeli mingi mingi yango bana ezali suki te nasukisi na ngai amen. nous avons l'assurance d'avoir une place où nous allons nous reposer intérieurement. Après les combats, après les durs travaux, après la douleur d'ici-bas. Nous avons cette assurance, Seigneur, parce que toi-même, tu nous as rassurés. Je vais préparer une place pour vous. Je viendrai vous prendre afin que là où moi je serai, vous y soyez aussi. Oui, Seigneur, c'est dans cette espérance que nous voulons quitter ce temple dont la paix, dont la joie et dont l'espérance. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la
communication du Saint-Esprit soit notre partage aujourd'hui et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Tata, zena. Tata. Okay. Okay, on the pot.
Flat Hotel Mwela Lodge, itata mkwani kona tumekisangu.
Voilà. Programme oyo na libondi. Iyo ni Nzambe witapa na biso okonzi na bakonzi okonzi na likolo pe na se okonzi na bomoi na bana na bato matondi pe lokumu epesama epai na yo oyo obongi na yango na liloba na yo nde ozanisaki moto na elilingi na yo obele na liloba na yo olobi ete moto oyo ayaki na mokili mpona kozanga na ye kotoka olobi ete outaki na mabele okozonga na mabele no Yesu Masiya nkolo na biso nde tolobi amen. Si tu peux passer, déposer sa jette de fleurs. ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na babongo ozalaki na bamoye soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te wana ezali mokano na misala liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mama nanga eleki mpona paka mama tokomona na lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa nanga natalisi kibuli tokomona na lisusu papa Wana équipe de Basara. Bana ya papa na biso bako clôturer moment oyo la grande famille bana ya papa na biso Gérard bazali kokisa moment oyo malonda tukulu pai tokomona na lisusu soki natali moninga tolinganaka malamu la grande famille bazali koleka ekomi tour ya bana kombo ya moto te liwa ebakaleka bonyoso ya boeli nyonso kaka semanite ozalaki na mosolo mbongo mpe biloko Papa
salela bakotamona loboko na yo ekitelanga na motema nasuki na ngai bana yesu yokalosambola nazali yanga ese moko yayo ya motema merci kitisanga mona na yo na bana nakanisi bandeko nyonso bamaki bagere de fleur na bango basi kodepose liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu komonana esili te liwa ezali liwa te. Nous pouvons nous tenir debout pour commencer notre cérémonie d'adieu à notre papa Gérard Makiadi qui nous a laissés. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous voici réunis dans cet endroit pour les adieux, dire au revoir à notre papa Gérard Makiadi qui nous a laissés. Nous voulons l'accompagner par cette cérémonie d'adieu dans la foi et dans l'espérance qu'un jour nous allons nous revoir avec lui. Oui, chers frères et sœurs réunis ici, l'amitié et la foi nous unissent en la peine de ceux qui viennent de perdre leur papa, grand-père, ami, papa Gérard. Mais nous sommes sûrs que le Seigneur l'accueille aujourd'hui, puisque il avait cru en lui dans le baptême. Il a fait de papa Gérard un fils de Dieu. Dans le silence de nos cœurs, recueillons-nous ensemble pour confier papa Gérard Makiadi à la tendresse de Dieu, notre Père. Vous allez répondre après moi, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Ensemble, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que s'élève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour, où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est de toi l'appartient, et le siècle, et la puissance, et la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est de toi l'appartient, le siècle, la puissance, et la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre grand-père, notre papa, notre frère, notre ami, Gérard Nakadi. Dans ton amour pour lui, cet amour qui nous dépasse. Introduis-le dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour le siècle des siècles. Maintenant que notre papa doit pouvoir aller se reposer en paix, nous ne pouvons que continuer à prier pour lui et que le Seigneur l'accueille dans son paradis. À toute la famille ici présente, beaucoup de courage
ayons la foi en la résurrection, la foi en Jésus, lui qui a su triompher la mort, et ceux qui espèrent en lui et qui croient en lui, la mort n'a pas de prix, car en vertu de notre foi, nous croyons que Papa Gérard est dans des bonnes mains. Au revoir, Papa Gérard, et adieu. Déjà pour ça là. Bonjour. Biso toza bakoko na ye. Témoignage na malamu oni bogardi pas ko. Eza tellement ebele o toza kontona moyen konte koloba ngo te poso to beto banda koloba ngo journée mobimbe ko sila pe témoignage ko sila te. Eza tellement ebele mais oya grave o to kangi parce que abanda ko sangisa biso ensemble alingaki mingi toza ensemble yango ya grave ya mutu ya autosimba. Message fa bandeko basa libanda o ba mona ba image ko. Message na oyebisa bango en tout cas toza ensemble même si baza musika biso toza auto représenter bango toza ensemble tozolela koko ensemble elongo na bango. Oui bonjour. Oyeba kombo nani? Kombo nanga David Loyawich. Ba papa tiki biso za nani? Naza koko na ye. Souvenir yango malamu o garder pas na eza. Souvenir malamu eza que abokola biso lolenge moko abokola wa mwana biso. Alakisi biso tosa mikolo kobanga nzambe kotambola na ndenge oyo esengeli parce que malgré tozalaka na baparents na biso bapapa bazalaki mais ya bokoli biso lokola bana na ye mais lokola bana ndenge bakoko te à tout moment azalaki na biso no soutenir biso na babon moment mpe na bamauvais moment nyonso alors koperdre lelo eza lokola tomibungisi biso moko
Donc pas c'est dans ma cache dans métier mais tout ça mais ensemble à consoler la métier. Bon message il faut mandengo basa présenter basa di banda ba jour. Message déjà que et ça circonstance n'est sali biso tous à la séparer. Donc basa na kuna biso tous à la parce que ni tété ba bisika bazala ki to ngai tous à la to ngai to monana. Mais autre gros le ba pona bango et ça que nous sommes de cœur na bango. Malgré distance tout les la koko elongo tous à bisono so bomoko. Ata bazar te mais to ebike na molimo tous à bomoko pona ko lanzambe to ko la koko zela moko. Bonjour. Comment na c'est lutsongi mena kwa nzambe. Oui papa tiki biso ozaki nani? Ngai nazalaki mwasi nene ya liboso doneti mwasi na ye nga ndoi na ye ya liboso na bakoko nyonso. Souvenir yango malamu oni eza yango pa na ye. Eza ebele moya koloba ngo te eza te. Bon souvenir na koloba ye fama azalaki ni papa na ngai mpo nabenga ye kutu koko te bana na botama nabenga ye kaka papa. Pe même temps azalaki na Kinshasa so moto aya ndotindela nga mbongo azobenga nga do eba ndosala nga bien. Sikwa za sute do na okoka te. Bonjour. Oui ba kombo nani? Kombo nga Aristote. Et pas papa tiki biso azana ni. Et pas papa tiki koko tiki biso na koko. Na koko. Parmi ba koko na mikolo so na kati. Donc a koko maintenant. Oyo autre nous en matin belé. Souvenir mais malamu zango pa na ye. Bon souvenir ndenge zana belé makasi koleka. Parce que bon nako ba nyoso te moi 2 3 on rozana ngo ya liboso nanu. Son nena tala boko nga okende to zansuna était pour à chaque fois na kin. Ye nous soya on zela po beaucoup tarabo sola pe ko tumbola yo. Moko tumbola na koko ne sala bien. De ce moment il faut que sekisa yo no becho masolo ka abana lobelo mambo mutu ya po oyebake famille ndenge zana bokoki jamais ko séparer bozala toujours liboko bozala bomoko ndenga boko bango 10 bana boti bana 10 baza toujours bomoko bini pe bakoko bozala bomoko na bana. Oui ba kombo nani? Je m'appelle Gilles. Et pas papa koko atiki biso papa bakiadi ozaki nani? Je suis le cadet de la famille. En tout cas, au fait, il fit mon doi, entre guillemets. C'est un papa qui a été vraiment un rassembleur. Il n'a pas voulu que les gens soient séparés. Vraiment, nous gardons un mémoire là, piège de sa part, puisqu'il n'a pas été un séparatiste. Il a toujours été ensemble avec nous, il a partagé avec nous. Ça nous fait très triste de perdre une personnalité très chère comme lui. Papa koko atiki bizazale naza koko panaye naza koko panaye. Baba souvenir eza tellement belé ya koloba ko eza vraiment belé makasi koleka. Tana ko banda lo bango minute oyo tozokendaka kato do eza penze belé. Azale penza koko papa donc aza joué des rôles et pas na biso ba koko na ye. Des rôles qui koko rôle qui papa za ko jouer ngo do azale ki tellement do ba bien faisait belé ya koko na biso de belé penza. Comment na Anastasie. Papa koko makede siki biso zaki na. Naza koko na ye naza 4e koko na basi. En tout cas koko na biso wana tolingaki makasi. Ata ndenge akomaki mokolo totalaki mokolo na ye te tolingaki makasi telema azalaki social alingaki biso makasi ye azalaki moto akimi ya bolingo tolingaki koko na biso makasi mais bolingo na ye kende opema na kimia nzambe azala na ye atako akufi tokobosanaka ye jamais na mémoire na biso loba nde biso mpe tokufa mpo epa na biso azalaki trop cher. Soki toyokaki abelaki peut-être linga ezala kutu moi un peu bien mais abelité et ça biso pena passe totika ko bossa banité nga komona nga en fait papa koko makele si biso zaki ouais pas ya grand-père Magellan Gérard naza premier tekololo na ye ya liboso donc voilà. Souvenir tellement nombreux mais on le bras que papa grand-père Nabiso
juste à Sangisaki, juste collaboration avec Makassi, et puis il nous a enseigné sur l'amour. Donc, tout ça, il m'a amour Makassi, et puis il nous a montré sur les chemins de l'école, et puis à Sungaki, souvent dans le moyen belé. Donc voilà. Papa nga za 7e né na ye. Aboti biso 10, 5 filles, 5 garçons. Na ba nga za 7e né. Souvenir malamu, est-ce que c'est belé maintenant moi comme balé? Souvenir ya papa na biso ya malamu. Na moto na oloba ndenge nini. Po papa na biso azalaki papa o babengi papa. O balobaka responsable na bana na ye. Papa alemba naka biso ata mukolo moko te. Tokoli boye tokendaka voyage na ndako noko te. Ta mwasi te na ndako mutu te. Banda aboti biso na ndenga kolisi biso na ndenga lembi biso bana tozwi esiko na charge na ndenge papa ye kokufa. Eza lesika te tokendaka voyage ke o ata congé ya classe ezalaka te. Papa alobaki nga aza papa naza compétent na bana ngai na kosala pona bino. Papa alingaka biso mingi biso bana na ye. Peza na mutu azala kopusa na liboso na biso te. Bazalaka kobanga ye makasi na mutu nyonso pona biso bana. Le papa aza papa kati na biso bana. Pe na bakoko na ye. Oh message na ndeko aza libana mboka magaza ate mais amona ba image na musika. Chérie, oyebi bien avant que tu maman akufa biso ba yaya na yo to salaka ja ba mama na yo. To salaka ko simba yo lokola kaka mwana na biso. Lelo oyo to kundi papa. Oyebi to kundaka mama ezalaka pasi. Mais Nzambe oya pesa ka kimia apesa ka biso kimia. Toyebi ko zane sika na yo moko to kundaki mama biso so 10. Mais pour le moment biso to kundi mama yo ozate. Mais na bon Nzambe yo ozana biso elongo. Leki na biso pardon. Ndenge za wana ngai yaya na yo, ngai mama na yo. To biso ba yaya na yo. To lobi boye. Cha Nzambe liboso. Tika Nzambe oya lokotaka, molokoti. Alokoti biso alokoti na yo. Pesa esengo na bomoyi na yo. Batela bana. Papa abokoli biso akolisi biso. Atiki mwana mukete yo moko mbula boni yo zana. Ya yo bana bango na bazana mike. Lelo soki to chesusi makasi tokotika bana biso bakotikala kotelengana. Na musika wana yo za lelo soki okufi. Nani akosungela yo bana? Ngana ko yana makolo. Toba yaya musuba ko ya moyen zate. Alors bokola bana vanda kimia. Ndenge biso to kundi papa to telemi yo pe telema. Lelo ekoma mwana Nzambe avandaka lisusu te. Oui eza pasi mais tokomesana kaka. Nakomona ngai ya bibi. Papa koko makeda siki biso zana. Azalaki papa nanga. Ya botami papa nanga landi. Souvenir na moni eze belé matama komi baliso papa tikeli. Nazana ba souvenir ebele na moni kutu nde na ko expliquer ngo te. Po papa oya azalaki vraiment baoba kati na libota. Molobeli kati na libota. Ye papa ngo azalaki pona bana na ye yo mobali ko sala kutu jete. Mais ya pasi kaka oyo ezake atiki biso très tôt. Mais pona libota nyonso to sengi kaka Nzambe apesa biso makasi. Ye kaka mutu azwa apesa ka ye pe mutu azwi to remercier kaka Nzambe. Komona mamelise. Oui papa mutiki biso zana papa tiki biso kwa makiasi. Naza mwana na ye. Nakobota manga naza 6e. Souvenir malamu na ese belé matama komi balé. Ah papa nanga. Soko zomona tozoko mibamba na se. Tozo neti to pumbwa ni to mikata. Ba souvenir ezebele. O tokotika na kobosa na te tuto kota na sama bele. Yo papa oyo. Na ebite. Azaki papa malamu lisusu. Pona biso bana na ye. Papa na biso. Papa malamu. To pasika na mutema. Asi po mutema eze
ya kozoka nzambe moko akonsolaka ye nda konsole mitema na biso ndenge tobotami message kwa ndeko azali amusika makasa ateme amona ba image banda premier jour nazosololaka na ye nazolendisaka ye totikali tata te mama te totikali biso moko biso atoza nef soki oyo avandi mawa mosusu akonsole ye me ye kuna aza ye moko na mwasi na ye na bana chance na esengo naza nango mpo mwasi aza pembeni famille ya mwasi baza wana chéri mama kenda papa ye akenda yo nde kanga mafula yo ndokanga nyonso eloko na osengo papa na nga yebaka tozalaki papa nzambe papa kei totikali kana nzambe leki na ngai bitumba oyo eza makasi nakota famille ya papa leki na ngai kuna oza kotika nzambe te eloko liboso nazoyebisa kotika nzambe te zala na moto ozala moto ya mabondeli mutu moi ntongo pokwa yo tikaka biso na maboko ya nzambe biso totikaka na maboko ya nzambe na biso na bana na biso na bakoko na biso bitumba eza makasi papa telema kangama na nzambe toye ana necropole te kopunda papa na biso bamona pasi mpo na biso tolala banzala baloso mafuta tolia biloko ndenge na ndenge na ye lelo toye kotika ye toye kokokisa oyo bible elobaki touta na mabele tozonga na mabele topesa nzambe merci ye moto aponelaki biso papa ye moto aponelaki biso mama ye bayebaki ke novembre oyo mama akokufa novembre wa 2021 papa akokufa papa kei kotia susi te kuna oza oza na mboka mopaya tata te mama te zala na kimia nzambe abatela kombo Dilwa Banza Antoinette ma pasteur mwana liboso nga mwana liboso babolamu na yo atike pa bon basouvenir malamu tolela papa tozolela ye makasi papa azalaki papa ya boboto ndenge moko mpe ndenge mama azalaka sikoyo papa atiki biso akei nzambe asungi tobundi bitumba ya papa na famille na ye tolongi bitumba azala na esengo tolongi bitumba ya satana nzambe alongisi biso oyo akela papa oyo alongisi papa na 87 ans tozongisi matondi epa nzambe yo mpe kuna kozala na kobanga te omipesa na mabondeli butu moi bondelaka buka mabolongo na se obondelaka kolalaka pongi te bondela nzambe oyo atikaka baveve baorphelin na baorpheline te ye nde mobateli na biso satan alongi te aeshuwe yango wana vanda malamu nzambe apambola yo apambola mpe biso na bana na biso na bakoko na biso na bantekololo na biso
nous debout, nous voulons accueillir solennellement, dignement et ce, pour la toute dernière fois, la député de notre très cher papy Gérard Makiadi Mabibi Corbillard. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Énormément ou infiniment merci d'avoir choisi ou d'avoir accepté de choisir la nécropole intéressée, particulièrement son site Academia où nous trouvons dans son extension. Si ailleurs ou de l'autre côté, il n'y a pas du tout de considération pour nos chers disparus, à la nécropole intéressée, c'est le respect du mort, voilà qui justifie toutes les cérémonies que nous avons toujours eu dans nos deux sites par rapport à nos disparus. Ils ont été si chers à nous, ils le sont, ils resteront toujours dans les endroits aux hommages dignes et véritables de notre part. Le cas à cet instant de notre papa ou papy Gérard Makiadi Mabibi, il était très cher à nous, il est toujours, il y restera, il a ainsi droit aux hommages véritables et dignes de la part de la nécropole contre-terre. Et c'est dans cette logique de respect, au moins, nous voudrons aussi garder le site qui va accueillir notre très cher papy Gérard, toujours propre. C'est ainsi que nous avons mis à votre disposition des poubelles pour vous débarrasser des bouteilles et autres déchets. Makiadi Mabibi Gérard, par cette citation qui nous dit ceci, je cite, « La mort est un destin que nous partageons tous, personne n'y a jamais échappé. » Et c'est bien ainsi car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C'est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l'ancien pour faire place au neuf. Fin de citation, c'est d'après Steve Jobs lors de son discours à la Stanford University en 2005 aux États-Unis. L'amour en ses jardins, cette expression me vient à l'esprit, chère famille, cette expression qui est le titre d'un film de Luc Buñuel dans les années 1956. L'amour en ses jardins, c'est une belle expression qui me rend nostalgique et poétique du sentiment de l'émotion, cette émotion si forte que je ressens aujourd'hui en évoquant la disparition de notre ami, cher papy Makiadi Mabibi Gérard, qui nous a quittés inopinément le lundi 19 novembre 2021 ici à Kinshasa à 87 ans. Ton amitié, cher papy Gérard, je la considérais comme un jardin que nous aimions l'un et l'autre entretenir, enrichir, rafraîchir tous les jours, tout au long de l'année. La lignée parentale Mabibi et Massi Vingui, notre très cher papy Gérard est originaire du village Kitava où il naquit le lundi 2 janvier 1934 dans le secteur de Gombe Sud, territoire de Banzamou et Leto, dans la magnifique et douce province côtière du Congo central. Sa vie fut une succession de rêves et d'actions, voire une entreprise que l'on commence en ignorant son issue, dixit Jean-Paul Sartre, se résumant ainsi en 3 points, à savoir AST, qui veut dire amour, solidarité et travail. Arrière-grand-père, pleinement comblé par sa riche et nombreuse progéniture composée de 10 enfants, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous éplorés et angoissés, ce jour face aux immenses défis à relever dorénavant, seul et sans le bras séculé de notre très cher papy Gérard, dont les mérites est d'avoir su s'aimer l'amour dans les cœurs de beaucoup d'entre vous. Cher papy Gérard a connu une brillante vie professionnelle dans le domaine de la construction. Il a fait pendant 49 ans, il était un indépendant. Mes chères familles, chers parents et amis, osons nous souvenir de notre cher papy Gérard avec joie pour ce qu'il était. Osons nous souvenir de ce fervent chrétien catholique de la paroisse Notre-Dame
de Fatima. Il était un homme épris de paix, un homme très aimable, papa charitable et un très bon conseiller. Celui-ci, vivre en harmonie avec tous et Dieu sera votre défenseur. C'était ça donc son slogan. Osons nous souvenir, chère famille, toujours de notre papy Gérard pour ce qu'il était pour nous. Ainsi le plaisir, les joies et les rêves qui ont animé sa vie demeureront plus longtemps dans les souvenirs de sa famille et de vous, ses proches. Le ciel s'associe à votre peine et vous présente en ce moment douloureux toutes les condoléances émues. Pensons à lui comme à un merveilleux jardinier de l'amitié et de nobles sentiments. Et bien, à ce moment ou à partir de cet instant, étant convaincu qu'il son départ n'est pas une fin, mais un simple au revoir. Notre-Dame de Fatima, toujours dans la commune de la Gombe. Bien, à partir de cet instant, celui qu'on appelait très affectueusement Chic Norris ou Magellan vient de changer d'adresse et de commune. Donc dorénavant, son corps reposera ici à la nécropole Academia Tesla dans les quartiers Canis sur l'allée 15 au numéro 490 ou 490 de la rue de l'Inquiétude. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher papy Gérard Makiadi Mabibi, qu'on aime bien appelé Chic Norris ou Magellan. Et bien, c'était Métropole Academia, quartier Canis, allée 15 au numéro 490 de la rue de l'Inquiétude. Tenga más pembeni. Makolo. Papa.
kende na suka na yo di papa kende. Papa tira tamba tambola na yo batela na yo. Papa tamba tambola na yo batela na yo papa. Tolembi yo de papa eza mokano na ye. Papa tolembi yo de mokano nzambe. Mokano na ye kokizami papa. Papa kende malamu papa na biso. Papa na biso kende malamu. mosusu lokola yo azali te oyoka tomona bato na mokili balobaka maloba na bango ebongwanaka mosusu balaki kasi ekokisamaka te mosusu bakoki kolaka ma ekokokisama ekosalema te obele yo yawe nzambe obonge na lokumu o liloba na yo ezali ya solo mpe yango ekokisamaka mokolo na biso telemi na esika oyo epai wapi liloba na yo oyo loba lelo nde ekokisami mpona papa likolo na mboka na ye banzambe ete tokokona nzoto na bolembu kasi ekosekwa nzoto ezangi bolembu tokozongisa mabele nzoto na soni kasi ekosekwa nzoto ezangi soni yango nzoto na nkembo toni kokona N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com